bakuna on a ça la pour awa ba ko buka maison le 20. Le 20 la commune. Le 20 octobre la commune Ngengi. Ba ko buka maison ba yibaki na 37 chaises na machine ordinateur HP na bakaza masanga na ba mimaki. Nazawa utamata nakutani na ndeko wana langwe masanga akosingola asenginga na memaye swadi zaza ndeko na biso motata ona memie asali era mokita atindikinga tango atindikinga na kwenda moto na bloquer moto et après na kwenda etango abeti sifrede bandeko na ye mususu baye babetinga lishoda babetinga mususu betinga lisusu skotango azokima bande kwa moto balandi et malheureusement chasse eza basalaki bana police pe eza koya lobi na ba 14 na aleka mbala nga tokende feti bamoni biso ale demo atindi bango po ye mukonzi na bango atindi bango ya ye mutali boso abendinga periki dans la kangi periki na seki makasi demo ya chubinga nini mulangi awa longyo ndenge vimi boza demo mutasali bo chubinga mulangi ale bango bawelelinga periki na telefone na ngai bakimi nango na chaînette bakati nga demo kaiti kala makei do ye kuna na kimbangu soda o kimbangu yoleza ngo ya demo do moyiba ba moto. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur le journaliste. Tomonyo kangi bandeko te bon maboko ko expliquer balandi ya télévision bazolanda problème ezali bo bandeko ebi eloko na zo fongola maele ya ba jeune incivique. Oui, que tout ça, déjà, si je ne me trompe pas, 4 vagues déjà, et qui n'a qu'à ne pas cesser, les résultats n'ont pas quand mon kilimo bimba, bazo mona yango. Mais cette fois ici, la police travaille au jour le jour. Mutumoka ebisa oteke na mokilimo bimbo ndenge nzamba sala bamboka na bamboka que criminalité ko yiko suka na mboka mo ezala même na Suisse. Et si comme bavandisa ba service on a organisé ba organisation nous c'est là comme droit de l'homme et tout même peu kuna ba criminel peut bazali. Donc c'est pour dire quoi, la police quand la police travaille ezali pona ko diminuer dose la criminalité. Malgré tous les efforts fournis na ba konzamboka na la police nationale congolaise, mais ils ont toujours dans la poche de résistance bakuluna. Mais que nous continuons toujours à travailler. Sur ordre du commissaire provincial, le général Silvano Kassongo Kitenge, commandant de la ville, a ebisa bisoboy. Kuluna nyonso bokokanga, tanga zali na dossier judiciaire naé. Directement, il faut retirer acquis des droits à parquet. Bisous to travail à parquet à grande instance à Kalam. Yangana totinda kabango, totinda kabango. Mais nous avons décidé aujourd'hui pour tout ça pendant la preuve moko palpable. Peka kanenge zalaka, les lots décidé après beaucoup de reports. Les lots d'ici Kafounan, Tobimili donc en live.
ngana eko introduire ba officier na ngai ya renseignement na sécurité publique. Tozana ba groupuscule ya bato ebele bazali a. Ba groupuscule ozomona oyo. Kuluna Ikenge Ekiri Léopard en collaboration na Ekiri Bibende de Kimbangu, Ekiri Léopard de Kimbangu, Ekiri Bibende de Kimbangu. Ils travaillent tous en collaboration. Les détails c'est tout à l'heure. Na ba officier oyo ba ebi ndenge bazali bako détailler bango noir sur blanc. Ba victime bazali wana. Pe bako le kabokoyo kabango. C'est pour ne pas dire que nous faisons de la mascarade ici. Non. Ba oyo bazali ne ba benga bango ba mo grosso na français ba bengi bango ba receleur. O batinda ka bango ba kendo ko yiba biloko po batekela bango. Biloko pe ba yibi ezana maboko na bango. Ba service na ngai ya renseignement baza kolandela yango ya malamu. Tokoya a tata victime na butu alelo na Bandalungwa. Tala machette. Oh groupe baboto la kabatu ba moto. Il est tombé victime, mais Dieu merci. La police de la ville province de Kinshasa n'a été ni à Mabele à Funa, na Bandalungwa et pas à Major Hortense, Batouné Bazala qui est veillé dans le cadre à Patu pédestre. Ils ont intervenu, ils ont mis la main sur ce monsieur. Le victime est là, c'est lui qui l'a indiqué. Zate Bazo Bakula et Bernanzoto. Yewana. Mama Yoyaka. Kendo Rosa Kuluna na Yoyaka na yao. Simba yaka na yao. Kuluna oyo a dessiné ba gant de boxe. Nga naza président ya Lina boxe amateur à RDC. Na ebie na makambo te. Lelo tozo baba ba boxeur à RDC bazo bunda na Serbie. Ba na Coupe du monde kuna ba petit Kayala ba Boyika, ba Christopher, ba Diaspora et ba Lunata et ba petit Pembele tout ça là baza kuna bazo bunda. Na ebité ya bagan ya kobetaka batu na nzela victime yeo na mobali na e très bien oh non sozo mona bon ça papier na rosipa yo criminel kende kuna oh ka donc ça face ba combat de riz 40 000 gains 40 000 chèques 40 000 chèques Ekiri Nzoi Kimbangu Nzoi Kimbangu toujours à la une Oyo kotala AJOT Tokangiye Peto Zolaksaye après à Kokenaki de droit na tribunal pour enfants. Il va partir au tribunal pour enfants. Tout de suite la requête n'est à Kokotakuna. Voleur de motos spécialiste. Batu ya moto wewa bamona pasi na butu victime yewe ozomona musala ya Funa ozomona ngo na le bola kisaba il faut bien filmer ça quelqu'un avec preuve pena plaignant nae bango yango te préparer à filmage c'est la propre net et clair yaye client nae bango mi balé victime yewe Ekiri Big City bango mi balé ça fait 2 mois passés tant que ça li dernier vague tant ba konzwa ça li dernier vague ya bakuluna ba masara bango ya Kimbangu bakendeki bango bavandi na se ama ya kalamu bamoni antenne na biso lekisa makambo na zolo baoyo daba moni sous antenne na biso aza koleka bakitela ye babandi ko attaquer ye asala légitime défense à Betty Massas
ye o azwi masasi oyo Colbert ezalaki terrible na Kimbangu o la police ebomi mutu basali ye bakamoufle ye bakele na Kankokolo tolandi ba enquête na Kankokolo azate bakimisi ye na famille kokenda me ba consort okanga bango bana makala mutu azwa masasi akufa yewa alamuki Colbert. Vous allez croire que la police ne travaille pas. La police travaille par les enquêtes approfondies. Jour babé, à cause que babé masasi, ba camarade na nyonso Kimbangu, bake ko attaquer sous cette na biso ya Kimbangu 3. Sur Elengesa, avenue Ngiringiri, en croisement. Batumba nyonso za ile kola moto na mutuka ya batu Mercedes. Il y a un officier FRDC batumba yango. Mais les enquêtes étaient toujours en continu. Yewana, Colbert, na complice nae. Ndeto tie bango mabok. Avec la collaboration biso Baka Vérité. Na collaboration ya commissariat urbain ya Mongafula. Na bande konabiso ya 7 ya Makala. En connivence sociale musala to kangi bango. Ndeto na bango aw. Colbert yo. Aujourd'hui bien affilé. Pour les détails approfondis, je vous laisse avec mes collaborateurs. Bako continuer séance soana. Pe bako za déclaration ya bande konabiso ya ba victime. Donc tous ces gens il fait le cas en live. Merci monsieur le journaliste. Bonjour. On va expliquer à la télévision, on va expliquer juste les années que mon niveau peut avoir. Le bas moi ma casse. Bakuna on a fait ça pour awa, ba ko buka maison les 20. Les 20 la commune. Les 20 octobre la commune Ngengi. Ba ko buka maison, ba yibaki na 37 chaises na machine ordinateur HP na bakaza masanga na ba mimaki. Zaki maison ni terrasse. Zaki faire ba erni. Ba ko kota na éviter. On se retrouve au monde ni que zaki ba. Il qui porter plainte contre dans la police ne ba na ko na ne ba ko benga ke ba kangi ba onde ba ko ina maboko la police basa na bango la police est moko zo charge na bo menga za posa biloko na ezo o ba ko bimisa mezo ezo na to ndia muté ko buka vonga za ya criminel azali ya criminel za mobomi biloko na ezo nga o etikali la police mo zo charge. Bonjour. Bonjour. On va expliquer biso tout le monde peut se retrouver à Babi oza okumbara moto. Okumbara chauffeur à moto, un chauffeur à moto. Il y a signe de quoi va commis scellé. Un chauffeur à moto wana. Azwa moto nanga depuis banda mois ya février 2020. Atena la moto nanga ateka yango. Atia au mona tezako vanda na commune na Bumbu mais akima na commune place ya vanda. Akoma na tiango na sango bien na téléphone to mona na tiango. Atena na za Bumbu koto mona kendo luka ezala kati. Tina longa na zonga ipen Zamba sali na doko bula na komi na victoire na kitamu. Na moni na kati ya atelemi na karaza de la ben police bakangi ngai na yo chai a. Skunda kwenu maboko bakonza la police. Asana. Posa na ngeza te faut azon sa moto na banda zongo pena aneni depuis akata le versement on a rosala musala azotinda mbongo versement. Parce que ça une année 8 mois. Excellent. Bonjour. Ça là l'aise parce que na yopoza victime ya bandeko. Naza victime naza utamata na kutana na ndeko wana langwe masanga kosi kola asenginga na memaye soit dizaza ndeko na biso motata on a memie asali era mukita atindiki ngata atindinga na kwenda moto na bloquer moto et après na kwenda itango abeti sifrede bandeko na ye mususu baye abetinga lishoda abetinga mususu ba betinga lisusu sikotango azokima bandeko ya moto balandi et malheureusement chance eza basalaki bana police mpe eza koya ntango la police ezoya bakutani na ye nde moto abeti ye moto nde akwei la police mpe ekangi sur place baye na ye na commune nde batie biso na district la police esali mosala makasi ngai eloko na osengaka ke bakontinue kosala nde baosala patrouille wana makambo esila biso toza victime okotambola na moto te makambo ebele
mpo na mutu tomona eza banzi wana bambaki oni babetaki kalisha ntango nga na kwei na ye ye abeti sifflet bandeko na ye baye moko aye abeti nga na bloke ye kaka mosusu baye babetanga awa wana ezaki wapi na komine na bandal pembe na ndako ya mobutu na kimbondo merci ndeko yo mpoza victime ya bandeko na victime ya lobi na 14h bakalenga loba mwa makasi lobi na 14h bakalenga na mobali na ngai tobanda okende fete bazalaki seti na demo wana na kimbangu kuna don ye na ye eba ekiri malaria baza ebele ya longo ekiri malaria panzi akomisi ekiri na ye américain donc moto nde abongo tika moto te demo na oyiba lobi tooke fete ba 14h alanda biso simasima bazalaki na bango nyonso ekiri nini ekiri malaria c'est bon bapesaka malaria ekiri malaria nde baza na oleka te telefone bazwi lobi na ba 14h na oleka mobali na nga tookende feti bamoni biso ale demo atindi bango po ye mokonzi na bango atindi bango ye aye moto liboso abendinga perike ntango nakangi perike nasalaki makasi demo ye atubinga nini mulangi awa demo moto asali bo atubinga mulangi alei bango bawelelinga perike na telefone na ngai bakimi nango na chaînette bakati nga demo akaeti kala makei donc ye kuna na kimbangu soda o kimbangu yolo eza yango ya demo donc moyiba bamoto Christian mokonzi bayebela lobaba misusu lelo nde bakwei na maboko ya colonel Carl Lewis atie bango maboko basala na bango ni papa neti nga mpo na ngai bakende kaka neti mutu mpo bakozwa yaka demona na osala effort makasi ye mpe fo bazwa ye na osala te isifi kolala te na olala te demona ye lokwa alakisa ye ye mpe fo akomaka lokwa ye. Bonjour. Bonjour, papa. Yoko bakisa nini tukomoni batie bandeko maboko conseil nini yoko pesa mona pona bilongi ya bana mike baza wana donc bayokela bango mawa te donc bakende ya masango na bango bakomosala lekomoya déjà komoya Liango déjà. Liango déjà. Mais alors les lignes c'est ceci dans le son musuzu. Donc ne baza donc bakende. Solo ndeti mona na santa za nango. olobani mpona mosala Carl Lewis connaît Carl Lewis donc commandant Carl Lewis asala mosala kitoko donc Nzamba sunga asala ma musala ne kitoko nzamba sunga bakisela ba o ezangi donc ekonyela musala tomoni oza coopéra yo sa musala conseil ni européen na bandeko bazo continuer ti lelo ko potola wana ba ndeko wana conseil na bango ezake fo bakende ka balongwa ba asala bato ya mabe yango wana ezosenga figure wana ekozala ke babebisa mboka yango wana ezosenga fo bakende bakesaka bilanga bamema bakende vraiment to baye bango na mboko balongwa. Simile la papier examen d'état. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel. Check.